Idiotie makasi. Tiens, ici côté la gibiso, vous avez un problème na néné hein. Bazala na problème na muto yebi. Mais oui. Mais tout le monde qui yende mutabi misa qui liste wana akabino na bino ba comédien de boko sala ka bongo. Eh ouais, idiotie. Les idiotie na inconscience. Mais bah tu me soupe balobi faut ce piano bazongi sur une actualité comme qui moi kokita. Kokita par rapport à mtaotobeta showbiz. Showbiz plein. D'ailleurs par contre ba msuboya pour na mabumu na bango. Oh. Sérieux. C'est-à-dire réseaux sociaux et belé bossé là pour na mabumu. Abi déjà que non ça là ba vu. Voilà déjà aux autres chrétiens déjà bateau basaka ba émission ba fouti ba au moins 20 mois $10. Aya loba makambo. Chrétien non loba non chrétien nani. Non chrétien nani. Parce que moni bateau ba yo loba pour na libumu. Ngana no zo bango ba primitif. Ba français onde ba obo yango. Ah zo bon vraiment. Biki sozo mizu a mikolo yo français kaka na landeke mission na e ça qui na Alvin et pas Vincent Toulouse babi. Oh ça laisse-moi orgueil mon boye. Tanga. Et puis na mboko batunyo so yiki batang sa bana na français. Na tanga na mikolo bango mukie. Qui orgueil aussi. Na mikolo bango mukie na mikoko bango pe mo mukie. Voilà, Chantal Yanzambe, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez, et on est ça la force. Merci pour nos commentaires, nabino nyonso, et ça la rake, na améliorer toujours à Moussa, nanga indenge karabu sepelaka, et zanga yabino samigra amba, la Cléopâtre de la presse congolaise, na kozala ingratité européenne, sa matondo mingi, nanza komba ako bomba rabiso, toko bika ka obena ngolu na yekola la kolamuka, ezangolu, les lotoza parmi, batunaba moi, toko kumisara kanzambe. Je dis aussi un grand merci à Montréal, Maslo Mambote, Balobi Image, c'est du waouh, c'est du waouh, c'est du waouh. Je dis aussi un grand merci à Maman Chantal, Mayende Pumbu, la sublime, hein? Maman Chantal, Yende Pumbu, Motema Batia, Papa Joseph Kanda Petit, na Bossanini Soussouté, Charles de Gaulle, na Bossanité, Charles Pumbu, le lion de la tribu des Jida, jeune millionnaire. On est là, pourquoi pas DJ Overdose, hein? À John Cash, Yaba Cash, na Bossanité, merci Caroline, bébé la joie de Mayende. On est là, l'actualité nous oblige à faire deux analyses. On est là pour ça. Et aujourd'hui, je suis avec l'homme de $10. L'homme de $10. Tant on a lobby, l'homme de $10. Nabanda Kubozong, c'est l'angaï junior. Mobik ici 6 fois bankale balobi a pesi $10 et créé moi mbutu et to la li susu to la muki to yoki bazongi seli ya Gabriel Boulembo bazongi seli Bolembo plutôt bazongi seli mongo na ye $50 na ye ataki na cotisation ya matanga ya Suzy Bantu bazongi seli. C'est avec ça qu'on va parler avec Mobik ici. Moi, na ya tata leki ya yaya. Voilà, na cause les sous pas ingratité ya ko pesa li sous mbote na ba oh nyoso ba soutenir ka samigra amba de loin et de près. Là, je cite balobi Pati Matezola. La statue de la liberté, quoi, Pati Matezola, na Bossanité, bon séjour à vous, son Altesse, elle a riche d'avoine, les grands prêtres de la décennie, on est là toujours. Montréal, si tu veux, même langage avec moi, Salara Randeng to Salara, Fungole Langa Isha Nangai, Kotise Langa l'homme de $10. Mobik ici, l'homme de $10. Au cas, moi. Oui, l'homme de $10. Idiotie makasi. Oh, on va continuer kaka. Franchement, voilà, nous santé, malgré Outaki ko père de petit frère Nayo, vraiment paix à son âme, exaucé Djogo Nabisoso, mais Moli Monae pe Manakimia, Pony. Said. Ouais, quand Dozomona Nangolo Nzambe, ça va, tout bunda, malgré la conjoncture, malgré les différents contextes, on se bat, on tient les coups.
On avance pas mal. Voilà, on se bat, on avance. Na boina tumbola isusu pota na tunelega kindenge nini, gloire à Dieu. Yemoko apesaka, yemoko azwaka. To banda kaka ngana lingamba mon to banda parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses. Mobiki si tolali tolamuki matanga ya suzi bantu momi. Et tant que yo mobiki si matière ici côté la kibiso, vous avez un problème na néné hein. Quel néné? Néné ya kilo kilo. Ndé nani? Wa na mona na kopo na Facebook. Tato banda bien mobito qui est propre. Non. Mais néné ya te. Bazala na problème na muto yebi. Mais oui. Mais tout le monde qui yende mutabi misa qui liste wana. En fait non nous liste wana za qui confidentiel et comme na réseaux sociaux ndenge nini. Ezaka bino na bino ba comédien de boko sala ka bongo. Eh ouais, idiotie. Les idiotie na inconscience. C'est sous inconscience. Inconscience notoire. Il y a certains au bazar na mauvaise foi, comédiens au balingi connuire bande kona bango donc voilà. Si quand on mona qui va poster et pas néné à kilo kilo au pesi $10. Ben pression na yo ezaki nini? Pression na plutôt ezaki nini? Non en fait nga na vendre kaka na monde bataginga. Il y a des moments c'est mon manager qui gère ma page mais nga pe naza administrateur na moni bataginga na tala ba publier nga à côté de ma sœur chérie Exil Péchanga Black Line Mobutu. Nabi oh to sais ni to kufi. Allez, n'atteigne ma gamba comme les colonnes na mon qui bon. Na mais quelqu'un pour répondre vite fait. Pour répondre à la page wana. Vite fait parce que. Répondre ni. Ah non, il va soutenir mais on dirait. Mais yo mtoko makio e ba soutenir. Zala qui et bon préoccupation nae par rapport à la cotisation et là il y a des gens qui ne comprennent qui ceux qui eza kozanga bozui to maboko makasi ngasko na baki eza problème à bozui pour mutunyo so ebi mobiki sabi ke mobiki sina na zoate à moins que okaniselanga mobiki sazwa na to somba bakar banini eza koza ndenge kaka nene ya lobi wana ke kozanga nini pour kotia $10 wana tandis koza bakar kozo rouler na bakaros ezelo monter car et cause à cadeau bakopé son cadeau je pense pas que soit un cadeau à voiture au boya ou encore soit un cadeau à voiture na mambunyo sur un dossier la ma foi ko chaka valeur à voiture non d'abord la valeur faut la kati ya mutu valeur ezala libandate la vraie valeur ça réside dans l'intérieur et non extérieur et puis n'a raison n'a insisté vraiment les locaux pour n'obéir en haut idiotie parce que on ne peut pas prendre tant il y a l'obéla kakamamba cotisation où ils allaient qui tam sous babi bon comité bo pesa $50 ou encore mata ba membre simple bo pesa $10 mata nangonga wana nazele na $10 na poche autant souper na encore chaque carburant nabi a comme babi $10 mata bon après tam soko bakisa bon ça dépend quand ndenge et mais au moins na pesa nana au moins na pesa lisumu nange bande wana et je pense pas te contribuer à pour toi assez quoi coût ouvrir cotisation photo ça là autant toi non na bon moi tom toi na bon moi boiki ah moi malaise abelaki ndeto se mobiliser wana soto sali yango bongo tam su bando tonga biso tende ba tonga biso lelo donc eza nango problème te ponanga namona kiango ezelo mombo bon mais batum soupe balobi faut se piano bazongisi yo na actualité komeki moi kokita par rapport ya mtauto beta showbiz showbiz plein a to kundula ka to zora ka ba chichoter biso to ye nango to tuni yo lokwa lelo to zo yamba yo l'homme de $10 showbiz plein billet place normale $10 VIP $20
dans de VIP na souka plein à plein. Et ça là on dit ni mutu tam subo fanda te ayebi ba vie na yo te ayebi lono te mais aleki kana te fa bandi ko chrétien yo bandi ko loba c'est ezaka c'est l'idiotie ou comment? Ouais, c'est l'idiotie notoire. Voilà. C'est-à-dire non te batwa la bisoma ba comprendre na lobi kapo non te bon ba ebi bon mentionner au moment na commentaire yo moko mona eza idiotie notoire donc mutu sinini notoire mais on ba français au papa ibutoa ko boya kango alobi président Guecho que je salue en passant que a komi ko cotiser mo depuis ka Guecho comme cotiser mo na français on ba français na yo po bimisi susu momo o lobi nini mon nuance mambutolo bela yango président Guecho il est le président il y a dynamique des artistes culturels du Congo. Donc, Kondo Suzibantu, Azala qui membre, donc il y a caissier en abisso. Tout les ceux qui moins activité, cotisation, tout ça bon et pas naé. Donc il y a des topés ça bon. Ndé l'ambassade a on a koundé zalara subwana likamo bo Cristiano tae na Yves Okito bangonde basimba bon donc ndé yepé souzi bantu azalaki caissier na biso donc membre est dynamique nda kufaki à part cause à la collègue na biso to ya bande ko mususu donc dynamique a perdu qui membre nae dynamique de Lembara de Lemba te eza dynamique c'est quoi dynamique de Lemba bo changer non est-ce que là jamais on a de Lemba idiotie on a le bas donc tout bas le bas information sans base à l'informer vous comprenez toi dans la communauté mon tout ça l'andéni na par exemple et puis frère Jim na kende concert na yona aimbi bien te maman le poké oui que frère Jim na concert na aimbi bien te au vérifier te au tunité yo pour passer information en fait information au Congolais c'est pelanango eza o balobi na ina mnoko oui eza pas information mais information ils la rassou bien ceux qui au s'informer nango bien au peut signer information na vérifier avant d'informer vous comprenez information au cause ngo mais avant au transmettre ngo en tout cas faut se rassurer que au s'informer l'information même non le bien profond très profond c'est vraiment na matanga ou encore na ebemba bandeko mususu bakufa so ba mona président Guecho a cotisé mbongo te ou encore ba pesa mbongo pa na été parce que bato wana bazala bon ba membre ya dynamique te voilà ya sali yango le rôle azaki membre ya dynamique yango azwaki yango makambo nyonso sala yango en fait réunion organiser réunion membre à Koufi le quoi président ba vandi bango na comité ba bino to convoquer réunion to mega un peu ko solo là par rapport il y a ndenge to perdre membre na biso to sala ndeni jour al bosso to yaki ba bino te fo ba banderole banini to cotiser vous comprenez to cotiser pour $10 pour na ba banderole to pesi pour na ba banderole wana na posol ba montante mtazwa imbongo wana ezala Cardozo to pesi mbongo pas Cardozo pour na minute so mtasa l'intérim ya Kondo Suzi Bantu ozala ki caissière na dynamique des artistes culturels du Congo to pesi bambongo après ba yeko convoquer deuxième réunion où tous akina ba papier lombe ba tebele ba allez ba pesi communiquer ba lobby tozana posa batu nyonso ba participer ba contribuer comité membre comité nyonso cotisation $50 matin membre simple ça $10 matin te nazuite sur place wana na leka nango na zeleka na $10 na poche na ko bateta msusu na compte nanga ou encore na ndaku mais on a zé nango wana ezalaki $10 na bi bon na moni ba pesa nga pe faux quand même na pesa na zu na pesi après na yo mona na ba réseaux sociaux et bimi mobiki si $10 et puis so talina nanga kanga moté
bato ba 10 dollars ba kombo na yo na peshanga e mati boye ndenge nini les étoiles je circonstance est celle qui na bakisa koyeba su onaza parce que elle bat musuku ba pesite ba pe na ba kombo ba pe na ba actualité bazate mais eloba mité na muto apesi bolingi bo la sa mauvaise femme boye bo sala sondeni et puis babano reprocher mutu na likambo yo mo se sentir déjà que bonga déjà koto na réglo yo contribuer ni de près ni de loin d'ailleurs par contre ba musu boya pour na mabumu na bango oh sérieux c'est-à-dire réseaux sociaux et belé bossé là pour na mabumu abi déjà que non ça là ba vu on a des gens aux autres chrétiens déjà bateau basaka be mission ba fouti ba au moins 20 mois 10 dollars ya loba makambo non chrétien non loba non chrétien nani parce que moni bateau ba yo loba pona libumu ngana no zo bango ba primitif ba français onde ba obo yango na zo vraiment biki sozo mizu a mikolo yo français kaka na landeke mission na e ça qui na Alvin et pas Vincent Toulouse ba bi o ça laisse-moi orgueil mo boye tanga et puis na mboko batunyo so yiki batangisa bana na français na tanga na mikolo bango mukie qui orgueil aussi na mikolo bango mukie na mikoko bango pe mo mukie na spectacle na nga pas showbiz na sala qui pièce il y a 40 minutes du début à la fin en français. Donc, ils sont fiers. Il y a Batu Batangi Sanga. Il y a le théâtre Batanga. En tout cas, je n'ai pas vraiment moins mingité. Mais, les théâtre était. Na biso Batu Belé to tangité. Na Michel Isusu. Vous avez la tête et Belé to tangité. Et Belé to sambelité. Il y a un biloko, on a mis balé. So na bon moine na yo. Balandela qui ont bien été le sambo nanchik où s'est retrouvé boy aux ala vraiment bato vendre au talobi on a ba commenter msuba tuna yango ya na famille et puis ça na bato msusu à la langue bazang sa chance même na ba neveu na ba nièce na ba on a bana na bango soka ba ki ka porter combo na ba bien famille donc bana makila mo boy ya bien té. Tu vois, et bien le boss là, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans, moi, nous, ou encore neveu, alnga le batam sous naza, ndeko maslo mambote, n'a pas exemple maslo zabongote, naza ndeko ya maslo mambote, ou encore moi na kazi ya maslo mambote. Bazala ka réalisateur na Chantal Nzambe. Balobani. Ah. Salara de ama bemo. Kozwa été arosa pe na makila arosa na makila wana les gens ont sonné ni de comme il a accepté non loba makambo tamsusu nen na obi primitif exactement il fallait le banca en français il y a des gens sont alliés au qui réflexionnent au oisa primitif primitif boyoka au moins oisa primitif et puis moni ndé mutasali makambo mo bobi oisa idiotie so oisa idiocité n'habite au bien ngoni sérieux pour na libumu batu bakomo ko sacrifier même libota au mona na batu mususu ba sala ba live pour na ba vie privée ya ba famille ya batu. Et tu comprends? Oh, un tel, Koutuna Nani, et Salinini. Naole la pamba kanda. Ah, en tout cas, kolelate, binomo boyoki mobi ki sindenga lobi apesi oyazaki nango herba sengi apesi. Mutu musupe, voilà. C'est justifié, n'a pas $10. N'a pas $10. Sur les infractions, pas même en justice. N'a pas $10. Bo fundanga na l'état pour le bakeno infraction na eza a pesa ki $10 mais si kabat ba pesa million et puis na $10 on a pesa ki soki ensemble un bon nyo so bat basela cotisation sali 1000 et ils sous 1000 te so balongoli $10 nanga na te so comprendre donc $10 nanga c'est qu'il y a une valeur attends soki mbongo on sali 1 million
du fait que vous avez $10 nanga ba longoli et ça sous 1 million té. Donc $10 nanga et ça na valeur et puis voilà ça na valeur lobi tokunda ki kondo Suzy Bantu. Moi analyse mon cœur na obstacle na. Ouais, il est très bien. La mon organisation ils allaient bien, dynamique, tout ça li vraiment au Seigneur là qui au ça là. Mon boulot a quitté et puis na Boutouana. To lela qui est loko ba comédien to ce qui ça qui batu ndenge sengela qui netinga non na ce qui ça bongote banda na koma mobikis. Non na ce qui Mo santa ki non na ce qui ça bongote. Donc ils allaient na passe. Na telle maman Suzy Bantu comment elle était. Et puis nana message mon aloba na Boutouana. Na yebise biso na biso ba comédien. To bo ma famille té pour na YouTube. C'est vrai. Toi, on n'est pas parfait. Si réellement, est-ce qu'il faut le baron dans les réseaux sociaux? Est-ce que YouTube est là pour rendre compte? Pour intérêt comme Moussous. Pour Biswana Nyos Tundo Monana, toi, on a numéro. Mtazeng numéro, Mtoate. Bayaya, tout comme Baleki, Bamama, tout comme Bana. Vous comprenez? Donc, décor et l'eau, quoi, vraiment, ça l'est fort. Ah, ok, c'est bon. Et ceux qui entre nous, d'accord, Zoaki Tivandana. Gesho, Zoaki Tivana. Non. Ouais, non, ça l'en pas. Au salon pour na libumuna yo. Et puis, tant on s'en pour na libumuno, au kokolo bamo lisu na mutute, au komolo bana libum. Moi, nzala. Longa nzala ya ngolo bala baninga bongo te nzala ono lobi olo bala libumu seke tamba ya kana eza nzala nde mtetinda ba on sala bongo yana bien nzala o sengeli mutu alonga eza ya mutu na biso mambu ya chik na losambo ezala vraiment tango kola so que classe toi na problème na parler so que église te on a problème na parler donc j'estime que tango kende chik Izapo, baoye baki foza la mutu, ozali boswa batu, tam so koko mamobikis. Nini oloba, tam baocho micro passe à migra amba. Na koza teke na vanze yuchinga micro, nanzo baba vie privée batu, nanzo finga, nanzo dénigrer, bato tam sous tozana bango, tam sous tozana bango discipline moko, tu vois? Nchiki wana ndesali bongo. Lo sambo esala gena kombo yete funa tambula na kobanga nzambe. Comment makambo oyo ekonore nzambe te na sala te donc déjà dès les bas âges wana ce qu'on a batu mususu est normal amona ni onka normal tam so la mukana na nord akula na sud abimasu na ouest akesu na est donc vous comprendre ça ne vaut pas la peine toya ka to bando loba mambo belé c'est important. Au photo ya kosa il a babeuse eza to luka ndenge nini toko tombola maboke na biso potozana c'est wana ko na ebité tala rasko ebini même ba fanatique na biso ti batala biso ba ebike to na c'est que ba comédien ya ba communauté mususu ba fanatique na biso ba ebi to sunga bango te to pesa bango ka ba bilomo eza primitif na loba donc eza na niveau te. Vous comprenez? Il y a un niveau T. Mais au moins, na bolingo, au bazanango envers biso, ba consommer biso ka bongo. Mais to komo luka surtout ya ka to tchara bango sima na biso na babuzo bana biso. Na buzo bana nga mobo na linga fanatique ba ya sima na nga. Te ba fanatique toile, oza la toile. Ba fanatique na biso fo to tika bango baza ba fanatique na biso na misala to sala. Et non na babuzo bana biso. Bamsu boya na maman baba qui pédé na bango na ba qui lesbienne na bango ba sala ke ba kotsa na ba fanatique mobiki si théâtre est un métier moko noble mais le lot théâtre un jour yo po fanzi boko lingo bien mwana na yo nièce na yo neveu na yo asa théâtre encadrement oui hein encadrement oui l'encadrement oui mais le to komi ko bangaka na ba parents na ndako wa msusu mwana ngasa a théâtre ane komi ba komi ko bomaka bato komi kise komi makasi na boma nani
Ça dépend. Et ça, on s'est retrouvé dans le théâtre pour na banzela nzela ya kinde on est simba na ngote. Et ça, on lié na talenté. Mais si on lié na talent et on a bien essayé sous encadrement, orientation. Mais si on a que moi, on neveu, a besoin de l'artiste. On a orienté bien. On a orienté. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça, on continue. Là, je salue Docteur Dieu, merci beaucoup, le papa na Prince Arthur, hein, Balobi. Docteur, on est là, pourquoi pas, Olga Bilé pour la qualité de choix. Maître Christian Bassonsi, mon avocat de Sursur, Pati Matezo, la statue de la liberté. On est là toujours. Mobi. Tolali tolamuki lisusu Zahir Eziki, nalandaki CG Oxygène na matanga, alobaki. Théâtre est un métier, est un noble, est un métier est un noble, est un pona bata mayele, pona bata bazo bate. Ba onyo so ba ko leka ka pona ko leze ba ninga ko kota kana ba vie privée na bango, ba banda siko ko sanctionner bango. Bonne idée. Vous avez vraiment banni la communauté. Il y a bateau théâtre et vous avez vraiment banni. Comme ça, au tikala na mukili na yo, na live na yo, so na mamnoni no ando sala. Au moins ko passi. Ou encore une importance, il y a famille. On y France, famille est sacrée. The family is everything. On a anglais. Donc liboté agnoso, liboté l'équitou. Donc de toi famille bongo, na koyate na lukana salir ou encore des konanga mobwe à trébucher, ngana ye na salili en actualité non. Non. Faut tous à la unis. Faut tout la qui ça. De quoi on est mature. C'est vrai, dans les réseaux sociaux, bah immature, c'est bon. Eh ouais. Sur les gens on a cadre et amusement, tout s'amuser, tout c'est cas, mais oui, mais surtout comme on le côté ça bah makamo net. Non, voilà na ma derrière décision. Vous avez banni au monde vraiment que respect kota na ba vie que loba likambolo kota na ba vie privée mon monde vraiment que aux problème toyé na bisoté na $10 à mobi qui se peut taper si na été voilà mobi et lelo ba voix sous ces bimi ya Gabi na Fatou Kayembe tindeli ya Gabi mbongo oya cotisation atiaki pona matanga ya Suzy Bantu. Il paraît oui paraît papa Elombe aebisi azongisa c'est là c'est la bino ba voix songo à l'instant transfert à $50. Aussi ça. Commentaire. Ce que Zaki si lato Irsil président Lombe alingaki a agir boyete bazong c'est le mbongo na ya cotisation o ya tsela kinde konae. Je pense que commentaire oyo na contexte mutfa salango bien eza ya Gabi parce que na oki mtoloba en tout cas na idée wana nanu ya kozong c'est le mbongo est-ce que za malamu en fait na habité bazong selembongo pona nini asali nini papa ba dire na ya lobaki maye awa se justifier lobaki nde pona bana lemba ba maboko makasi bana lemba ba maboko makasi ba organisateur ndenge nini ya on habite en tout cas na habité na habi vraiment té non mi kotisa nango té na lina zananga libanda et puis ezaka té na mamunyo so photo za na vie ya opesa na nanga na vie en tout cas désolé. Kiminoka ngobe osala te mais mamunolo ba yango siko etant que humain que muninga teli muninga na e oya kufi soki pa lobaki ba propos moko ke balobi wa fingi ebembe est-ce que za malonga bazong sele mbongo na etant que toza bato
cotisation na etiaki $50 voire fatu yango wana azolobake Papa Lombe atindi na tindelo na sala transfert ya mbongo na yo $50 opesaki na tindeli yo pe déjà yango na obiti omoni question oyo en tout cas lokola journaliste non c'est une investigation vous comprenez avant ngana répondre ango pour ngana maîtriser on bien te faut ngana lugana s'informer pour on a des informations bien qu'il na yoki non na yoki monté il faut na s'informer na yeba et ba ezala na contexte nin et comme na niveau que bazongi sambongo pour mon bilom faut comprendre on peut selon contexte so na s'informer na eu vraie information non koka ko se communiquer bien na batu ba tala biso siko yo lokwa journaliste investigation faut luka fatu kaembe sœur na ngai oluki sœur na nga Gabi oluki mwana lemba oyo yebi ke donc net président qui est chaud on comprend ou encore Papa Lombe ndé komboneze président Lombe ndé komboneza cité mais sinon nga déjà na makambo wana nazate nga na intervenir na mambo $10 pour kombo na ngezalaki Monteka bino mokande bopesa biso Mathias ko ba voice ane bimna landi lisu la duchesse alobi mutabimisa ki liste wada eza ya Gabi ba na poto bazaki na ni na bango na bosa nini asbel na bango bazaki nango ya emonu vivant bachaki déjà mbongo wana pona ko na ba président sai na ba peshanga basombaki cercueil sikoyo mutabimisi liste ezaki ya Gabi pokombo na ezaki na katite et makamba $50 susu ekoya après. Ah voilà, il y a le bibongo pour à s'informer qui a yebi ngasko na yebite. Na yebite que songo lotom pagala mta publier qui ngala moneka ke na bi oh idiotie ande nini make il logo za confidentiel beaucoup mission donc nyonsa bimisa ki liste ana mobiki salobi boza ba idiotie les idioties N'habite. Mais kasi pas comme ezaka bino na bino nde moko na bino abimisa ki parce que ezaki confidentiel biso to yebaki na biso te. Mo bo critique biso bata YouTube nde to graphisme or que bino moko nde boyela biso ba matière biso to kundola kaka. Sko bino fo boyaka. Bino fo boyaka, bino fo bolingaka. Biso ndeni biso to fanzi matière ye. Kem susu mobi asali bo matière ye biso to boya ndeni. Bobité biloko non $10 et to moni na kimobiki si to tika on babi boy $10 mobiki ça $10 il fallait acheter 1 million bino bobité yango te $10 na to longo non maboke na bino eza na se botombola ngonami moni place bo mema biso papa na biso pe kokodio kwa kufa ki makambo ebima te bimaka mutu soki aza na actuel soki mutu o azaki na scène comment pour ba actualité papa kokodio ko pe auti ko kufa faut qu'on se le dise mais ebembene leki na kimia mais susi bantu oyo kaka makelele mbutu pourquoi susi bantu pe leki na ona kimia et leki na vraiment na kimia te parce que bo salili yango be émission ba o ba sala be émission momoni pe mutasane émission na matanga pe ayena ete biso la lewana na morgue tozalaki na ebi valeur ya vie voilà. Et puis il y a famille donc o akufaki azalaki membre de famille nanga donc trop penaye déjà ouais toujours na na maman Suzy Bantu mais normal. Et na Kimobiki c'était mais na pièce mon Kimobiki so joueur pose acteur normal polyvalent of course hein of course ça peut te oui non en anglais of course Mobiki c'est dans français qu'en anglais mais vision et de prendre peu na vision bo kanisinde mambongo ekende n'arriva un jour na zape na Hollywood douana ça peut filmer mon anglais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, et Betsalango liba côté. Donc bien sûr. Ngaïté Batbalanda. Ah, te Batbalanda ba ebi ke ton abi, ton yo tuninga bongo, so naza polyvalent na iso of course. Donc bien sûr que oui. Donc exactement, donc on dit ma naza quoi affirmer mambo ebisinga à moins que na kela ngania contredire nga pour
Nkela aibi anglais moi collègue nga quoi. Voilà, Nkela yanga na pesi mbote rando na ona Nkela. Idée na non concept wana ozoki ondeni poto chité wana o rando o ko sala ka batu nyoso rando Nkela na mobikisi. Les 13 toi na Dubaï. Oh. Les 13 toi na ka rando wana. Nkela OK Dubaï. Nkela. So za mtema malamu afungwa makaba baba tata ba mikanga na mafungoli le Nkela OK Dubaï. Oh. Nkela grand artiste mbogoti. Okende par rapport à Rando à Lukana Mobikisi, par rapport à Rando Mobikisi à Lukana Nkela. Donc, Bana Dubaï, le 13, Tolong a déjà Kinshasa. Donc, Kalamingi Tia, Tolong a Kinshasa. Toza, on a vraiment à Dubaï. Na Pesimbote, na Batunyo, sur la communauté congolaise, Nyoso. Lianza Ipsenga, na Pesa Mama Bea. Restaurant Mama Bea na Dubaï na pesa mbote et j'ai des 5 na Dubaï na pesa mbote donc tozala wana tozala vraiment na bana dera batunyo so bana dera de foot en fait concept wana bandende ni no shepenga question non ça inspiration et bandende na okana tozala na tournage mona Nkela epananga tournage sili na yo kuter sala alali na banc awa sala neti ame mali bende quoi mais okokate inspiré nga na bisete zela to sala ngo boy on peut rendre pessima na bengi Ken les réalisateurs na bengi nini banda ya za hotelema Nkela lobana no na hotelema na ya kolala Nkela place Hollande na biga a se rappeler na ya kolala na côté les mains nini zalaka bien après au fongolae alali ba comprendre que dans le bénin na ko mali benda ko telema na ko mali benda kolala ya bien zala et puis ba préférant na bango ko mali benda ya kolala on comprend un temps qui la temps wa sali ngo bongo a ko kate ngana ena meki opeseli benda gange netina lina bomai na longoli na yebsezela alina na kateli étape moins nzete na pesi a betata ba 1000 hop nde na yebse ko zwa nyonso na théâtre té comprendre soso aliaka eloko ekoki na mongongo na puis derrière Rando il y a toujours un message au tolinga to pesa batu fo batala ngo bien soit te rappeler ba tu souvenir elo mo net c'est lo mo tout ça là bato ba sakana ba beta chobo frappe bon comprendre que Mobikisi Mobikisi mazongi si bisopo chobo frappe tando sala ngo na ba Cristiano taye na armée d'Isali bobeta kuna mais so ba chobo pour ba betote il faut vraiment y aussi ba porter armée imaginez siko que pour Cristiano alamba on abeta da shit yeboche chobo Cristiano dans du sexy boy donc depuis place Azan à PC Mbote pour unité frère Arthur moi on avait à solo donc voilà ils a bon soit de tirer les sons soit se rappeler na souvenir mon boy enfance moni remember dans souvenir et l'homme boy et ça la bientôt ba batala rabiso moni il logo ba sali mutabeti li solo mon boy n'importe quoi comprendre coup tout temps to la biso no ba to kenda en place boy à se rappeler par rapport il y a scène obino bosali. Donc voilà toko malabiso ko chité développer des numéros belé les lots to la ba vidéo ba 1 million de vues ti les lots to ke on dernier lo mo meka ki na ka me pesipe maka te ça la ka bien mais bakisara conscience ya lokolo ba faut innover il faut travailler les lots ba mobi surprise donc voilà surprise. Voilà. Donc, ozo innover mobi surprise de comment on sera vendre à lobby à la poste mobi à ça les surprise à koki ko sala ndenge à contacter kaka mobi et puis voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tozakina Mobi Kisi Mobi Pro de Mobi l'homme de $10 on est voilà un mot de la fin. C'est normal, hein? C'est normal et puis ngana mtabozuité. Ngana mtabozuité. Na boaki na lobena na pesaka o nazana. Na boaki kuluka opesa
Oh, naza nango te ke na bibo cha kombo nanga na che 1000 mais après 1000 on a pesi nanga te. Non, il a fallu na contribuer na o naza nango sur place. Mais après ils ont une intention te pour sonde nini. À part wane na blo miki biso salaire na biso ça ne sert à rien yo loba ko c'est justifié. En tout cas nalanga na l'homme de $10 te. Voilà, c'est Kosilicaté, un mot de la fin pour notre émission. Classe Mambote. Classe Mambote. Hein? Yema fona kimobiki ici. Classe Mambote. Tala kombo na wela kisibilo komi bale ya kitoko. Classe ezali kelasi. Mambote ezali kitoko. Yo zali kelasi ya kitoko. Yeba okosa la fierté ya libota na yo classe Mambote. Libandi ya yaya na yo Maslo Mambote. Ekozwa Valère kaka sima na yo classe Mambote. Tika tata pambola yo la cadette. Azali ndoya banyesa mobiki ici. Azali ndoyi ya Jisna Mambote. Jisna Mambote. Yendo sala surprise. Non, on a sala qui surprise Kenaya Mambote. Kenaya Mambote. Kenaya Mambote Loubi. Joyeux anniversaire encore. Donc voilà. Moi, le mot de la fin, ma dédicace, numéro de téléphone, ce qui est un peu possible. But no. Na zongima na ambassade. Na changer à mukilité. Na peine pour ça changer mukilité. Mukili langeza place au toza place au vandi place mobiki sabotama. Toi na matete ba tu pas comprendre que émission tout ça liango na matete. Place mobiki sabotama. Toi liboso ba mettre ba matete fanfare et kota dala mutu décor ilonga j'étais sali. Matete alwa Chine. Matete wa Chine donc bisonio so to kola na matete. Na ba pasteur Moïse Mbie. Komekate soit cher mpandi okozwa pe suena gokwei. Et surtout que pasteur Moïse Mbie yaza ba kota kinda. Kota kinda ona donc donc pasteur Moïse Mbie mwana matete. Sigo pour les lots matete représenté na ba domaine nyoso côté église yebisanga pasteur Moïse Mbie. Côté gospel, tu as sœur Laure Mbongo, tu as frère José Nzita. La politique, les lots, tu as Diabanza. On a communiqué Makassi, na parti au pouvoir. Vous comprenez? Tu as battu sur le plan international, tu as Moazoulou Diabanza. En fait, ma tête, tu as présent à Mambonioso. Là, je salue Cristiano Tayeye, les péchés mignons, hein, les bogards du clan, les Nzouloukables. Ah, Mamboule belé, mais il y a un bébé qui a toujours. Cristiano Tayeye, motema moi sinae. Et ça, là, bien sûr, dans le vivant, motema moi sinae. Moi sinae. Non, là, que ça, moi sinae, bébé, mon ni baboua qui a biso. Moi, c'est un combo yokani. Eh, moi sinae, bi. C'est mec qui. C'est mec qui bambote belé. Voilà. Donc il y a un promoteur, mon colo école. Donc école à Bogar. Cristiano Taye, promo. À sentir. Titania Motei. Voilà, c'est bien. Donc là, je salue encore Oncle Naé, maestro Feli Ogobani. Yazotonga. Yazotonga Nambogo Aotonga maestro Feli Ogobani. Vraiment idéologie à Tonga. Mais comme égaté. Okanisate soto le bio Tonga. Okoya Osimbe na kumikata keba obaluka lwa machine nguba. Woso. Maître voilà. Gomes, je salue Maître Gomes. Non, moni nandela bu nabo rabana kunda. Nabo rabana kunda na mati. Yaba o wana da na boraki, lo na bien spécial matete. Ndo ibsenga déjà yamo. Na boaki Pistis Kitumba, Cortési Wilangi, Nono Fuji, Fabregas, Ibrator Mpiana, Ombakola, Yasser Arafat, na boaki na bina filé. Une grande partie a fini à pesa na matete. Nani lisusu décor ilonga
R10 les Foufounia nanini c'est Matebu. Est-ce que na c'est la Matebu Shima Bilala pour la nini réseaux sociaux 7 Corvina Bofoyang donc Serre Lorbongo frère José Nzita na pesi sous Bakunda sister bana matete na pesi sous mbote na bana pasteur Moïse Mbiye Mobi baba la matete kaka non la kisoka ke matete za commune culturelle tozana ba mondialiste père son âme papa Kembo papa na Jires Kembo na Pati Kembo tozana ba papa Tubilando père son âme bon bazwa coupe d'Afrique yamboga na biso to betara lisolo puis bon participer à la coupe du monde au RDC participa pour la première fois donc bana matete baza donc un rendez-vous nyonso ya mukili matete là toujours présent nde diabanza monane na lobaka donc déjà les 18 oyo diabanza monane na bito kindo sambela na terrain GD habito ko sambela pona bandeko na biso ya Est Congo en tout cas bana Est tous ensemble batoto ya Est tuko pamoja na profiter na pesi Hervé Yanko Lembote maman Virginie Bakafwa ya papa Jean-Paul Kaboulou la maison Ginelle toujours pona rotinda mbongo ou encore ko recevoir nyonso wana donc na maison Ginelle Goma Mobimba na pesi famille Kaboulou Mbote et puis voilà. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. Sur le Mobi qui se bénira numéro Samigra Amala, Rosoye Mobimba. Merci beaucoup Montréal. Maslo Mambote, image, je dis waouh, je dis aussi un grand merci à maman Chantal Yende Pumbu. Un grand merci aussi à vous Mobik ici. Ouais, c'est à moi vraiment de vous remercier, de penser à moi. Donc merci beaucoup quoi. Plaisir est partagé. Voilà, on est ensemble. Mingi, to s'abonner massivement, to liker, to commenter, to partager. Et surtout, ma commentaire, na bino yangonde salarake, tomata. On s'abonner, ou activer les sous cloche, note notification, posant à ta vidéo, nabiso, à mon côté. Docteur Dieu, merci beaucoup, je te salue. Je salue aussi, Balobi, Pati Matezola. Statue de la liberté, Pati Matezo, la statue de la liberté. Pourquoi pas mon fils Chrismi Mavungu, maman t'aime énormément. I love you so much. Ngana bino tokutani mbala ya sima. Bon, bisous, bye.